Ouais, mes chers internautes, Nabi que vous avez la couleur d'origine télévision, votre chaîne où est Marabino, par rapport à tant d'informations, actualité, vraiment restez branchés. Nabi que vous avez déjà recépé là pour vous autres la couleur d'origine avec votre humble serviteur. Il y a un chantement qui n'est sans des nuances. Ange noir, cheval noir, chic man, pop of love. Comprenez que je suis à Banda, station Total, Bakayaou. Wapi esiko wapi mokili sangweta mola qui était et le moko ebotamaki. Monolithe mystérieux qui est apparu là après avoir fait une apparition dans plusieurs pays, dans d'autres continents. Et alors totamboli pona koyeba ete likamwane salamaki ndenge nini toyebi nzete botakezaka na misisa ndenge bomona pembeni na biso na ebite ndeko cameraman so ko kozwa eloko tozomona ya Kinshasa bopeto o eza pembeni na biso batiaki yango kotia nzete o tozomona pembeni bakati boye ebotaki eza na misisa mais libulu bozomona pembeni na ngai ndeza libulu o balobi eloko wana ebotamaki bon toyebi te tokomeka mpe kosolola nga nazomona bibende nazomona libulu ça veut dire bavuzuli yango. Qu'est-ce qui s'était passé bandeko bana bandali bazali oyo bamonaki réalité na ndenge esalamaki batiaki yango na ndenge pe balongoli yango tokomeka mpe kotambola po to a toujours na kati ya bandali. Donc comprenez que awa toza na Bakayaou neka bomona station Total Bakayaou référence. Donc information na ko pesa bino yango wana mais miko tambola batu bakoloba ndenge makambu et salamaki. Donc continuez à suivre couleur d'origine votre chaîne de référence et salamabino kitoko toujours avec ye chantement na kini santa de nuances. Donc na cadre idéologie chic man ndeko mbote mbote ya kombo nani kombo nanga Marcelo ndeko Marcelo toyebi nzete botaka me balobi libende moko botaki ya okaki sango nango na okaki sango nango et puis na monango na toucha ngo lisusu. Alors toye to monyango te ebisa biso nano ebotama ndenge nini pe elongwe ndenge eza eloko ebotami te eza eloko ba poser yango ya ko poser eza mabende tango ba posaki mo bomonaki tomonaki te toye okuta ngo na tongo eza donc toye kokuta ngo vraiment na tongo toye ba sens nango te biso moko tomituna o eza nini finalement ba mususu baye ngape na ye dakangisi mwa photo wana na moni yango ebimi kitoko donc na bule neti bacheli biso mwa eloko moko ya bien donc to sepeli nango mais elongwe ndenge toye ko comprendre totali to bité jamais il faut totuna nani ache eloko le samedi babende courant kuna il y a le sentinelle qui a dit il nous a dit que samedi mabelo batimone yango wana mabele yango wana na ngambu donc mabele yango kuna na ngambu omoni mabele donc merci vraiment pour nga na yoki o eye yango moko ngape na ye pona yango yango wana bana mai baye bawe tango luki boye banana tiango mukola mutachiango azomona na te biso moko tolobi te tolongola ngo donc bino moko nde bobuki yango tobuki yango na nini na mabanga bambeli alors toluki ka ba mabende banini yo oyebi kaka tobuki yango mais après wana bo comprendre que boti nango te to comprendre boti nango te po mabende yango yo comme preuve eza wana mabele yango wana na ngambu ebotami te eza eloko bapose yango ya kopose. Merci ndeko yango wana tosengaka gouvernement bazala na ekenge na mboka ba policier basala musala te tomona musala basala pouvoir fait basengaka ba 500 ba 1000 francs mais musala mboka iza na moins sécurité babiloko aboizo salema donc ezopesa biso pasi makasi toza na souci ya chef de l'état tomonaka ye asalela biso makambo bien donc tozala en bonne santé tolinga babiloko aboye te babiloko aboye pesa biso kanda ndeko mbote ndeko kombo nani kombo nanga Laurent Mboyi ndeko Laurent Mboyi balobi nzete boti na bandal libende pe boti na bandal sango eza ndenge biso tozondi mango te tomonaki eloko etelemi mais tango to vérifier par rapport à connaissance tomoni eza eloko ezalaki posé po bato baloba eza pyramide mais totali eza nango linzanza mais eloko akeno ebotami na mabele ekoli yango moko tomonaki yango te po eza linzanza donc eza eloko bapozaki yango ndenge biloko nyonso bapozaki ouais bapozaki yango banani nde bapozaki yango toyebi nde bango te po tomonika eloko na tongo ya kotelema mais moto asali yango nde toyebi te
idée wana ebutaki wapi bato boyeba kaka etiami ndeni alobani tosutuki na tongo toye tomoni eloko ya kotelema nini o eza pyramide eboti yango moko bato nyonso bazoya bipai na bipai batala tomeki kobeta boye ezobeta lokola tondon lokola nini. Donc dans un premier temps on a que eloko moko ya mystique. Bon, il faut to banga tango eloko bomonaka eloko ebimi boye na tongo mboka lokola Congo, il faut to banga toyeba euti wapi moto atie yango nani jusqu'à présent toyebi te nani atiaki yango. Mais si baby bongo pe mko na pe epeka oye moni ete explication moko te connaissance moko te neloko wana tomoni yango te. Mais balobi eza eloko moko ya bato ya science alors. Bon soki bato balobi eza eloko ya science biso moko toza na connaissance nango te. Mais tellement que balobi ke ebimaki yango moko eboti na mabele yango toyaki est-ce que linzanze ekobima na mabele linzanze ekobota nde eloko ezobangisa biso yango wana. Alors banani bapanzi yango bato bapanzi yango bato bazalaki ebele wana mutu nyonso population baoyo bauti bipai na bipai po etamboli partout na bareseau sociaux bapiblie yango il faut mutu nyonso aya amona yango ntango tokuti keno eza yango te par rapport a ndenge toyebeli pyramide ndenge ebimaka peuple abomi yango. Ok ndeko mwana mboka mbote mbote papa kombo nani Toto ndeko Toto oyoki sango ya libende boti libende nane botaki te libende bapozaki yango banani bapozaki yango. Bon eza na bato bamonaki nde baopposant à partir bana ba 23h mais basisango opposant ba 3h du matin. Donc musala esamaki na butu esamaki musala na butu siko bato na ntongo ebaye batali bamono ndike eboti yango moko nini pancarte moko ezalaki wana batia elongi ya président na chef coutumier moko pancarte ezalaki olongola yango mpona nini eloko baotia yango mpona nibanda osala makelele bato mosusu ate eloko ebotaka comprend seke eboti yango moko mais ebotaki te batiaki yango nde kotia. Donc soki na explication na bien bato bazalaki nde na posa oyeba pancarte ya président ezalaki wana elongwe mpona nini mosusu balobaki pancarte ya président ezalaki na balongoli yango mpona nini debe ezalaki place wana eloko moko ya mystique eboti place wana nde soki eloko wana banosala mwa desordre wana ntango bato bazoyebele ezobele la police peut moi au sécuriser la thématique à battu bon pour et puis va aussi mal avant bête mais ça qui n'a pas bien ou non c'est pas besoin ça va besoin ça n'a pas et après tant vous panzani nde to comprendre que ça qui n'a pas battu pendant ba mail était battu pendant ba mail était vous comprenez bapanzi yango bopanzi yango so bozwini mpo linzanza ekobota te komonaka moto udo soko tele yango komonaka boza linzanza ekobota te comprendre. Donc soki to comprendre bien bazongisa na bango eloko wana bazongisa pe na foto président likolo ndenge eza bazongisa batiango na rompo esalaki rompo kitoko mpo na nga mona esalaki rompo kitoko esalaki pena bien nga mona regrete nde babuki yango. Merci vraiment na konversava ndeko mwana mboka mbote mbote papa biji niance toyebi ozamo na bandala solo betela biso na lisolo oyo nzete botali bende bota na kati ya bandala oyoki yango ndeni mwana jamais ezala esa matin kenzete bota ka pamba bo nzete boti mais sala mi yango mokili mobimba bazokamwa nzete boti alors ezaki ndeni seno oyo te bilo mosupe ezalaka mpe okomona ke bapose yango mpe na ndenge apoko wana ntango mpe bato bamoni ouais par rapport a bongo kovandaka boye tovandi kaka boye tolamuki boye balobi eza signe ya science mo boye bana banali molili eleki trop namonaki yango mpo aloba signe ya science mpo ani eza nini babengaka yango ni triangle bon mpona nga naomona ngo eloko moko bamosusu batiaka na butu na ntongo bato bamoni donc mpona eza nango normal mais bapanzi yango ndike bana bandali mpe mwa mobulu ekomi mingi congolais koyeba mingi eleki koyeba mingi eleki congolais mpe kotimba mingi eleki okomona mpe eloko moko boye folandela non source eya na bato misusu bazanga makambo aosala na biloko aosala aoyaka boye na makambo akolandela te alandeli bon faut comprendre mboka na biso ndenge ekende mboka ekende bien te bamakambo nyonso ekomi kaka bien te mais balingi babimisa ondire bana bandali bapose pyramide na bango mpo te puissance emata par rapport à par rapport à ba art so otali na bale bana bandali show musique bana bandali show bamakambo nyonso bana bandali show ouais bandali côté ma musique makambo yo pe otiki musique
T'es na salle à musique notre. Ni non ça musique. Na studio na bosser ba plan. Bosser ba plan. Ouais, na bosser. To c'est là malgré likamba et lo wane boti na banda l'état na on bisoté to ki bidini a obi ke za ngwa lukuta to ko kata mwelo mwasi. Manseba wanye yo. Allez dans sa papa, dans sa yaya, bina yango embondokra. Wane ba bloko sika ba bloko ke tout ngo devola te. Ah pe ba tchel ba ya Kinshasa ba kumba moto evre. Ba Kongo ba ya Kinshasa na kwanga na nsafu. Ah bangala ba ya Kinshasa ba kumanka ye na malukwe. Hey ouais, Manseba wanye yo. Allez dans sa papa, dans sa yaya, bina yango embondokra. Wana ba biloko mongo e. C'est que pour na bazong sa pyramide wana. Ouais, bazong sa ngopo. Bazong sa pyramide. Ibo balongoli en point. Ndale mataraka. Ba longoli en point ni bisanga. Ba yango ngala lobi ke délinquance c'est koti trop na bandal ba bouke loko ba tie pour na tourisme. Te ya pour na bongo te biloko faut comprendre ngo. Ba tumsu bazanga mamba sala. Est-ce que tu veux que tu roules en temps tout le monde va chier bisolo mo ma musupeza et ba chaki pour na beat mais ba to longo le beat ba chier lango te pour ni to kolinga malamu ya rateka ya mabende to kanisara à sens wana ouais tozo sola pena bande ko mususu na ibite so iluba suka ezale ouais iluba suka ga ba tutu ba olandanga ba otalanga o bijiniance perfect donc numéro 84 33 29 115 on numéro na WhatsApp ba tout ba on soutenir en studio par rapport ya ba boulot na sala baza brancher numéro na bandeli 084 33 29 115 na studio na lamba ba plan c'est que tu titre na pyramide ah on to boulet ouais mes chers internautes ndeka boyoki donc mbokelengi Kinshasa mbokelengi Congo tokoyoka makambu tokomona pe makambu bino moko bolandi ba interview ba msuku ba linga na moko loba te ti bomoni nazo désannoncer cela veut dire que on a compris que eza nango lokuta grave Kinshasa mboka elengi quand ndenge toki bandeko ba expliquer il y avait un banderole likolo banderole wana o ezaki likolo batiaki elongi ya président Fachi na elongi ya chef coutumier Nembalemba alors que les jours oyo bandeko ba découvrir eloko wana oyo batiaki wana oyo tozobenga monolithe les jours wana pe eza les jours oyo balongolaki banderole oyo ezalaki na elongi ya président Fachi Beton bandeko ba motard oyo bayaka kotelema de gauche à droite ba mekaki kolobela mais pourquoi balongoli banderole oyo ezalaki awa banderole wana ezalaki na elongi ya près ya président de la République na elongi ya chef coutumier Nembalemba mais pourquoi balongoli yango vu que muto opesa ba réponse azalaki te ba meki kotala pembeni ba moni monolithe yango et faire révolter bango esprit ah c'est que balongoli banderole oyo po batia monolithe oyo omoni likambo place ebotamaki ah c'est que balongoli banderole po batia monolithe mais na eloko oyo il fallait batia elongi ya président na eloko wana mais batia elongi ya président te po na nini ne place et révolter esprit ya bato mutu pe ya ko répondre bango azate et puis reposamaki vi que posamaki pirement nocturne pour kolanda bandeko bavanda pembeni balobi bien que service wana esalamaki nocturne bayaki koposer yango pendant la nuit soki oke oleki na temps oyo toza ya couvre-feu avant okoma place wana la police ezokanga ezotia barrière mituka nyonso ebandeki koleka après barrière wana babandeki koconstater que il y a des travail oyo ezosalama na butu place wana ezalaki nango posé mais vu que banderole ezalaki na elongi ya président elongwaki yango nde esali ete population esilika eboti na yango te bandeko na ngai ndeka boyoki bato nyonso balobi eboti nango te eza art oyo etiamaki ata kutu balobi eza na ndenge ya bato ya molili bato ya science
mais quand même présence na yango et ça là qui nango bien bande omusuku tu basengi soke kozonga ezonga nango donc comprenez que mbokelengi Kinshasa mbokelengi lokuta et pas vérité pas donc tozo memama bongo donc ça n'est fini pour aujourd'hui ça n'est fini nazaki wana rapona kolobela bino lisolo ya monolithe ndenge et salami na ville ya Kinshasa justement na bandal pote bomonika nde na telemi awa na veni Kisangani pont o bomona wana pont o toyeba kaka la pont Tambwe yango wana ekoma ndenge bomona na sima na nga wana mituka ekoma koleka na cadre ya idéologie bana poto na pesi bino mbote bana poto o bosutenaka ngai bana poto nayebi na wayamba bilamba na wayamba biloko ebele numéro na ngai wana eza affiché le plus 243 89 63 23 924 plus 243 89 63 23 924 donc humble serviteur na bino yeyo chante moi na kini santa de nuance na cadre idéologie moi na banali ya lukuta te ya banakala balobi o bana bandali kiseleki bacheli bango pyramide ya pyramide quelle pyramide eza nango monolithe soki monolithe soki eza na bato basambelaka yango bango bayebi makambo religion na bango biso tomonaki yango kaka esalaki bien donc bandeko oyo bobomi eloko wana bo ebomami nango bomoni na ebandeli place nalakisi bino libulu wana bomoni wana bibende wana eza misisa te etiami pour l'équilibre il y a art oyo etelemaki likolo nango donc comprenez que ça n'est fini c'était à vous chante-moi na kini santa de nuance na pesi mbote na boss nanga Crispin Ndenge Sikazali mbote bele mukili mobimba ba oyo bazo reconnaître figure ya chante-moi na kini santa de nuance donc na pesi mbote na DJ Arafat cameraman nanga o atambo nanga journal elo o azo lakisa bino image oyo bozotala donc ça n'est fini hein ciao.